Soki bolingo ezalaki motuka bazambaka na mbongwe menasomba Julie Kintima ezala ya ngai bien privé nakabole bina na moto te nakozala alaise po kozala ya ngai moko Jires mangoyo ezala ya ngai moko Landry Jekoe nabokola bolingo lokola zemi na ligumo mama mangasende Magaprisa tondolo na ya mabele biso mumpe na osali bongo yo mo oyeba na nzambe na yo oyeba makambo osali bongo lobi na onde nini musupa lobaki na okata sultan ya papi okata sultan na mumpe wana lekana tv ke no mumpe na okata bina sultan ya na kile te na kona matanga bakoma bakata kandi ba mono bakata biso mumpe kaka mumpe toujours attitude na biso ngwana to zaka bongo donc to bouger te ba sala ba sala biso za biso bala biso déjà nde ba film na mutu te ningi ba répondre à mukolo mabete biso bala biso toujours sala musala yo ya kipoyemba pesa ba to melody oyele bango ba se pela biso maboko at biso ba misa kuta misa ba 12 nzembo ba ta moko boyo kiti meta biso ma wana ma vila no ba na mambo sala déjà muzo mona de na bo na legi no da ba dele donc surtout biso tanga bakombo ape baona tanga te na leki fa yo po yiki na ligwa na ndo tanga bakombo yo lo ba na oleki to leki te tanga na bonta déplique na leki ngasoga nzeka na lela Fabrice mola na ma bolingo mole silisanga moyele bolingo mole komisanga kiziki Bolimo Fabrice komisanga bolole na betali solo na mipwandi manga gena lingakale ya solo na motema ye na soga nzeka motema esemesana na bolinga mola en fait soko za respect olata bien bina bien oyemba bien est-ce que votre message na bien okuzona mais yo qui m'a polémique neni on va la musique congolaise qui n'a rien à nenga polémique non moni affaire wana na pasala on la qui ba ezaki ba politique na biso ba no sa ba polémique voilà masola sankara de kuta ibeze les messi là déjà parce que ça d'abord moi on va tika la sala bon tika la biso kota so mamba respect en fait biso ça les musique na génération ya ba président Fali voilà président Ferregola président Maestro moni en fait ça madame nenge ba de poser le biso ba la melango to melango ko ndeti biso la biso bozala bo par contre tout le monde lelo au fani na TV otala ou l'émission otali musicien azapi l'idée orchestre na ye aya leki na télévision ba propos moko boy alobi na yima malobi eza vrai mais blessé mon colo oya lobi oya tangi komo wana selon yo osala lecture wana ndenge ni bon amoni na tempa sali bon non laisse mikolo pour ne pas te citer les noms les tout le monde a vraiment eu ça la bien été injure entre ba groupe il y a président Ferreco là et il y a les connexions Robino Mondibu seulement parce que c'est le président Robino Mondibu voilà président Robino Mondibu voilà parce que seulement parce qu'il a commencé à dire que à l'équipe président Ferreco là n'a pas vu sur internet et ça a déclenché vraiment guerre totale au sein lecture en anglais bon on mukolo de la torte voilà pour côté la président Ferreco là té côté la paix de Konamate en fait mukolo de la torte mais alors on a 100 000 à sens qu'il y a vu sur internet qu'il y a l'équipe Ferreco bon Nathan n'a pas mais il y a plein de malades mingi pour nama déjà grand frère déjà à toi il dit que au lieu que na moulaï au lieu bongo déjà que na respect déjà ils a plein de malades mingi mais ceux qui parlent pas dans le sens mort boyer au kazana na raison bon ils a plein de mingi côté donc en fait ça va quand on va bongo ça président Ferry va petit naé on appelle vieux naé donc voilà ce que l'on chose que non bino boba jeune bozo il faut un quatre groupe ya maestro surtout moment là que non ba jeune nous sous dans l'équipe na TV a manqué respect na maestro comment et ça là bo généralement né des bekambo ya fandi bo atali jeune mo chanteur musicien a manqué respect na président naé
Et puis ça m'a posé comme un sportif. Ça en fait, tout le monde entend dire que je perdre. Tout le monde il faut réagir. C'est mon limite, il faut réagir. Biso mon père. C'est mon père. Biso mon père. Donc, elle sali bongo. Yo mo we baga na nzambe na yo, we ba makambo sali bongo. Lobi na ondeni ni. Musupa le baga na kata sultan ya papa, kata sultan na mon père wala. Les cas na TV que na mon père na kata bina sultan ya na ki. Te na kona matanga ba komo. Bakata kandi ba mona bakata biso mon père kaka. Mon père toujours. Attitude na biso mwana tozaka bongo donc to bouger te. Ba ça va ça biso ba biso déjà nde ba finga mutu te. Ningi ba répondre à mon colo ma bête biso la biso toujours sala musala yo yaki boyemba pesa ba to mélodie o yele ba mo ba se pela de ma boko ça va pas au bon si sous donc voilà quand on connaît quand on connaît pas on en prend voilà Patrick Beckham c'est bon donc peut-être que les solo na yo artiste de l'homme Patrick Beckham on le dit que par rapport à la formation bonsoir on soit Monique na qui tout ce qui pour na et jusqu'à quand c'est la peut-être album na yo c'est la peut-être si attends groupe T attends la 4 il y a groupe il y a Fabo jusqu'à quand ça peut être album non signé moi 3 4 titres on est dans la carte et l'autre on est je pense il y a album bani ça on peut ngala ko ça ya ko sala na ville nova na sala ndenge nyo ça va même ngai ndesi banda na botama c'est ma toute première fois na mba nzembo ya mobimba na ville nova tu vois d'ailleurs on ngai mba bon fois plus concentré dans nous ya atumisu ba misa kuta misa album 12 nzembo ba ta moko boyokiti maintenant suma moko na nga ville nova na mambo sala déjà muzo mona dena abona legi no daba dele donc surtout biso tanga bakombo ape baona tanga te na le kifa yo po yiki na ligwa le nando tanga bakombo yo lo ba na oleki to legi te tanga na konta déplique na legi te bébé Bouchou na legi te bune affilée na legi te parce qu'on est salé zela ndeko nanga kitambo nani 10 match comment tanga webi communauté olo kande wana kitambo na legi te comment il s'appelle na legi te Matirazi na legi te c'est ko legi no mutu te moi ce qu'on est salé non c'est la radio répondre moi c'est la boya voilà siko bato bana parler ba bi siko ndeni ni o ngala ça donc voilà nanga solo moi je mon boy nga polémique na ko ba mon té moni de mon boy ba c'est na trop par secteur mbele ni mola voilà nga songa nzeka na lela Fabrice mola na ma bolingo mola silisanga moyele bolingo mola komisanga kiziki bolingo Fabrice komisanga bolole na betali solo na mipwandi manga gena lingakale ya solo na motema nga soga nzeka motema esemesana na kolinga mola mabele prometa ngai ngolo na kokufa ngai oyo yekoyamba ngai te soki na vivre sango soki oke mosika na nga na kokonga morivango Fabrice yebisa ngai esika bakokundanga mabele promete nga mokolo na kokufa yekoyamba ngai te soki na vivre sango po soki oke mosika na nga Tricia de Cornes Marcelo Kavanda Moriba Beckham comme ce qu'on connaît Toyo avec le yupo comme chef d'orchestre parce que kuna la système en tour te on va ko la linga mote il a mis ça au boya un jour quand on a mis ça après ça na titre la vie de prêtre na ko gâter ça na linga pas plus on ngate ko la chef c'est comme oh c'est on va le gérer alors non en fait na ça bolingo tellement nako ndina ko gangela aussi nako gâter oui retard na gangela ça na la masala na tout emba bien yeah kota ce qu'on a couraté na ko ça monter en fait non ce problème na prêtre m'dache wa na ko pas na monter mais yo toujours so sali mabe mon tata vous allez bien toujours non ça mabe te bana na kota ville à Nova so 6 ans donc na ya na retard so ina za empêchement benga ke na ça non ba sala na ta blame ti
Suspension entière. Suspension entière. Tu vois ça? Oui, c'est vrai. En fait, niveau ce qu'on a ponctué la boulot, on a respect dans la boulot. En fait, na linga ba tout ba ko malwa ngai. Siko lo ba ko malwa ngati. Parce que diriger ba monter. Parce que par rapport à fidélité na yo na maestro, c'est quand les années. Maestro traitera yo différent na traitera artiste na musu stonene. Non, c'est que ça. Na bona da chicot fort. Na me pose pénition night. Mais c'est quoi ça nini? Et ça papa il m'a besoin de bana. Voilà. Mais elle a dit que bana que ah bo simbate abo sa te ko sa côté. Oya yo ka mo bien. Ayoki. Batata biso tundingi moko. Batata biso tundingi moko. Nga siko na ndenge na yebeli na ndenge na sala la pona bana be moko pa mo kala. Na polindo mystère. Voilà. Donc na yebi bena que il faut se respecter pour avec communauté. Voilà. Confiance en les anges par rapport à la confiance en les discipline, il y a un cas ça là qui est tout ça. Merci infiniment à Double Boss plus que Bango, Maître John en Suisse, mon boss, merci beaucoup. Paul Ventour de Bundes, elle vient trop bien, pourquoi pas dire aussi un grand merci. À Dada Maingi du tour, le véritable tour d'Europe, Dada Maingi dit merci infiniment mon vieux, merci à toutes les personnes qui nous suivent à ce net moment, partout dans le monde entier. Nous sommes, je vous rappelle que je suis avec l'invité sur mon plateau, lui c'est Patrick Beckham, l'un des soldats. Le maestro Fabro, au sentinelle, tout sur la sans polémique, tout sur la sans blesser mon tout, sans que le bon bien mon tout. Beckham. Ouais. Parce que les noms n'est pas. Non, sous accusé Rabino. Toi, on va accuser Rabino. Oh, Fabro, mais ma banisse n'est pas qu'il n'a pas doté. Je n'ai Rabino peut-être quelque part qu'il n'a pourquoi pour qu'il n'a pas doté. Bon, maintenant, je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé pour n'aller que le même abisso pour nous la production musala soit ben sibino bokende kasumbale sa bokende bokende loanda bokende bokende futo kende to voyage en action déjà ba tout le monde ba wana ba fanatique avec la nouveauté ba ba contre esprit ka bande makamanga là à part Europe Afrique presque totalement la pays belé Europe on est l'autre kenda té boyebi génération de musique ya bandi pour deux ans à souster ba o ba kende poto la musique lelo président Ferré akenda poto l'orchestre pour abana okenda ba makambo aba batanga mamba poto na okende déjà président Fali akenda ba musicien na poto pour abana okenda bango déjà avant biso doye na vague biso doye na bakanga ya ba poto moni est moins différent mais tozaka mona ka okenda biso. Si je me rappelle bien, voilà Souka Bosala qui avant à Biloko Isaki Côte d'Ivoire. Ouais. Là qui Côte d'Ivoire, les gars qui n'est non Cameroun. Cameroun. Non malheureusement on va dire au Tikala. Ah ok. Dans la vérité oui. Enfin vous êtes belleté hein. OK? Vous êtes belleté hein. Pas trop tôt. Nandé. On va faire tout Tikala qui vont dire mais on peut na plateau au Tikala. Na Tikala qui n'est Sabino va faire na Sabino matro. Mais ce qu'on dit Lélo, par rapport à curiosité, j'ai le mot la pardon, quand on a une caméra, moi qui suis moi, c'est pardon. Ce qu'on dit Lélo, on va chez maestro. Tout le monde a eu, pas présent Ferré, présent Fali, bien que maison met en place maestro. Bah moi on a monté. Ok pas il monte, on dit qu'on loue. Bon on a vu que si na ça bon on a vu que tam suba na ba ko la ba pesa na ko idée ni na ça. Voilà, fais la caméra. Voilà, Patrick Beckham. Est-ce que tu as un morceau au son que c'est quelque chose comme moi l'ancien pena ya banzi mna bio pena moi kala on a pena ba babane pena kolinga bino na boye pena sikafa bobi parce que moi ce ko balo ba fabriquer ça lobby fali chaboye faire chaboye ya kota na katikati tanga convaincre ki pena public na ya kota ki na katikati awe pananga na monaka yo bebe nzoka kuna una ozalaka na yo mpaka awe pananga na bengaka yo élève nzoka kuna yo koma professeur yo koma ko jouer déroler à la fois ta professionnalisme na yo eleki butumabi awo kono sala commerce bolingo awo sombi kuna yo ke côté 4 trésor o sombele yo bolingo nanga gaga sankota tatalo nango
atakutupasha ye na wenzaga mela liboso bajapri batalaka kalite ya borango kutumani. Voilà. Memi ngambozo kisi mwana bato Docteur Atali motema nanga mapote bele lokola moto amelaka masanga magasi pota ya l'amour eleki mbeli po ya mbeli ekawukaka na kol kasi ya bali bakawukaka na nini zipani na ngai. Parce que pour que l'artiste a ça, la moins bien un artiste ça la succès. Il faut y bien. Il faut ça va vieux l'internet. Il faut ça la polémique. Bien faut là bien. Pour que nous puissions confirmer que oui artiste ailleurs on a ça la succès. La critère on il faut respecter critères en ligne pour que non public bandima yo. Kolata, ça la polémique, va vie internet, ko yemba bien, ko bina bien, c'est là yo. Les artistes selon moi le monde a polémique ici. Non c'est bon. Selon la polémique. Non c'est là. Le monde a polémique. Ça non bien. Au monde ba massa na biso DJ Samari mabini. Au monde ba nani ba bima la polémique. En fait ça vous a respect. Là t'as bien. Bina bien. Poema bien. Est-ce que votre message dans la vie non? Mais yo qui m'a polémique neni. On va le voir la musique congolaise qui n'a rien à polémique. Non, moni affaire wana basala on la qui ba politique na biso ba non ça ba polémique. Voilà. Masola Sankara d'écoute avec les éléments ici là déjà. Parce que ça d'abord on va tika basala bon tika là biso kota so mamba respect. En fait, biso ça les musiques na génération ya ba président Fali, voilà, président Ferrigola, président Maestro, moni en fait ça ba nenge ba imposer les biso ba la mélange. Donc on met mélange bon les biso la biso bozala bo. En fait, voilà. Voilà, malgré tout le monde qui n'est pas chité dans cette émission, on a vu que vous avez vraiment aimé, vous savez là, bowling, est-ce qu'on a aimé ça, il est trop, mais photos sur la maman sur les épaules, bien que le tossi s'envole bien sur les lots, mais sur la peine à moi morceau, et il a dit que non, vous aurez toujours besoin de son numéro, demain après demain, vous avez un pousseur un numéro, on arrive à mettre un numéro. C'est pourquoi, c'est-à-dire que non, si c'est ça l'émission, ah, bon, son numéro. Je pense que ça va manger mon bout. Parce que les autres des cas, et ça, les Camerounais peuvent comprendre. Ah, le Bapena, c'est absolument vérité. Est-ce que réellement on est là Congo pour ça la succès? Il faut s'y marrer ici. Bon, tout est possible à celui qui croit. En Dieu. En Dieu. Voilà. La magie. Namutu. En fait, mon homme t'a amené à saler la makamnae. Fêter chez Ali. Bon Zambé Zali. Chance pelle ma famille paysanne. Donc voilà. Ça dépend à Mutu. Oh bah il va ça là pour na kuna bazali. Oh bah ça là biso soki Nzambe te mo boulou. Voilà. Tu vois, mais comme tout le monde qui m'a l'aimé pour te chiter. Est-ce que ça m'a mis sur mon mouquet? Ça moi, deux questions quand je suis sur la mission. Ce qui boli mwazala ki motuka. Bazombaga na mbongwe. Mena somba Julie Kintima azala yamai. Bien privé, nakabole bina na motote. Nakozala à l'aise pour kozala yamai moko. Je reste mangoyo kozala yamai moko landrije koe. Bokola bolingo lokola ze mina ligumo mama manga sende. Maka prisa tondelo na ya mabele. Lelo bolingo kombinaso moto nyonso asimba ye. Asala nyonso alingi. Fusible bolingo. Kati yango na nkoro. Olalisi ya ngai motema malili. Bute komi élastique. Tomazana te ngana miso kongite ba panse si meyo musindon. Voilà, mon pépé. Amour na yezo nyokula
ngai koleka moto akata na makolo na train pleine vitesse metala ndengo voye motema nanga izwe nzoto oyo ezangi moye ya kozongisa motema ya moto oyo mi ngai na yoyo toza bikela mwa nzambe lokola dana eva ndenge mote bongana servo ndenge mosi bongana mobali ngai na yoyo toza bikela mwa nzambe lokola dana eva. Voilà. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à la grande équipe technique. Yo ba sungi biso pour que nous pomona biso na ba itando ike na bino, mais avant que nasi lisa Patrick Bikam na nyoso toto solo la awa. Je sais pas pourquoi ça ndobani ya suka peut-être ngaki lo ba iloko moko boy menga na position comme question. Pourquoi lo ba nini pona ya suka émission lelo. Ngana lo ba pona ba fanatique na biso. Voilà. Oyo ba zo consommer déjà sur les mestres fabo. Au sein d'abord merci. Malgré le confinement, malgré le palais, mais il faut que internet soit consommer. Sur les cap, il y a toujours un plan. Merci. Bafle loba. Bafle loba. Bon continuer aux arabes. Bon. Ben na beso fanatique na beso villageois na villageoise. Boyo ba gauche droite au fond na mato ikalate. Merci Zoya pour yo kanini. C'est le titre moi qui top. Un bon rumbala. Donc voilà. Voilà. Bikam, question na masuka ngo. Relation ni nyoza nango na ba frère na yo ya orchestre mususu. Ouais bien. Ba auto bana solola ka. Ba auto solola petit solola té. Donc voilà donc. Est-ce que la majorité bo solola raté? Voilà, la majorité de solola pour on a la garçon rankinité. Na rankinité donc voilà de solola belé. Il y a presque l'orchestre c'est tout. Voilà, c'est vraiment très très gentil. Il y a Parnayo. Est-ce que possibilité d'aller juste un numéro de contact et puis numéro de contact après ça on est dans la qualité mais je vais contacter déjà yo bon, avec ta permission c'est possible toi afficher en haut non je vais le mot là et là vraiment pas si mais ce que je vais mettre sur Instagram dans la première Patrick Bikam l'artiste et vraiment on a pour développer pour ça qu'on a officiel dans la comique à Patrick Bikam officiel bah pour moi on a parce que on a rapidement to sur la vraiment to sur la pour un numéro de cap au pèse un numéro pour comme belé qui comme maman belé mais ça va jouer déjà yo la bien voilà donc aussi ça va au téléma papa si ça on peut au téléma quelques dédicaces déjà na balandi biso bana tellement ébélé pas dédicace na mari na lokini David fait na Arcel Toya voilà multimilliardaire na moka oyo pesi vraiment ba avant confinement ngai na ya Christian de Cornes papa S papa bio papa solution na pesi ba bon confinement ngai na Francis Mavimpi Gelon Mavimpi na la joie Amado Pichuna avant confinement ngai na Gelon Mavimpi d'office la sei si au confinement ngai na pesi confinement ngai na Sylvanie Moula na Mangwe maman na pesi au confinement ngai na pesi au confinement ngai na la fanatique tout ya Villanova au confinement na maestro Maman confinement na bébé dit gravi va li fanto ali fanto na ngai trop moi ouais futur Bikam. Ah oui, donc je me dis sa famille donc c'est monté donc la pesi merci bien à tout bajuta ya na mutu na bango sona sali mabe bo komena ka personne au ben mabe ma comme ça la sima ya Bika voilà vous la merci Zoya pour consommer si merci ça prochain album na biso ya la jeune bon ba jeune bon ba jeune ya la jeune album groupe donc voilà bon c'est la bientôt là Zoya on a besoin de permission comme ça dans mon morceau non on a une dans la titre non c'est la mission dans mon moi va écouter et ça pique dans moi quand même attends l'émission dans moi exclusivité moi pour lui mettre ça la bombe va poser na moi na boye bisa moto te na bombe ba poza na ngai yo no kite ba seka ngai mai
Voilà. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à mon invité qui a répondu à mon émission. Et puis dites aussi un grand merci à mon équipe technique. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à vous tous partout, là où vous nous avez suivis, également moi-même qui a présenté cette émission. Moi je vous dis au revoir et retrouvez-moi dans une autre émission et prochainement je vous dis bye. Ciao. Ciao.